Amiral Oyaza Pasteur. Onganga. Amiral Oyebinga très bien. Amiral Oyebinga très bien. C'est vrai. Yeyo. Amiral Oyebinga très bien. Amiral Oyebinga très bien. Amiral a Pasteur. Qu'est-ce que c'est prophète? Ah, Seigneur. Oyebi lelo nana passe na mutema vraiment bassin ensemble pour supporter ngana na place. On doit se dire la vérité. Tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur. Amiral. Ah, Amiral, toi tu peux venir à la télé. Kobebi sa réputation ya mutu aza marié. Est-ce que Moussa Nanzambe openza bengami loin de Dieu? Nga benga baba kokwa suka mboka. Oh peza ibi bon Nzambe très bien. Basa Nanzambe bayaka on nga benga baba nzeta malili. Moussa Nanzambe nga na bi un homme de Dieu. On Nzamba bengi bayaka pona otia paix et non pona opelisa moto. Et loko Amiral a auto sa les anines. Amiral loko auto sa lo apelisi moto na vu des couples ya Pierrot. Ko le bake oui, nazo sambela. Na moni mukongo ya mutu menis na eze ofungwama. Na bi Seigneur l'aksanga elongi na ye abaluka bwe Pierrot. Amiral toi tu es malade toi. Yo kinganga oyo za ngo bomisa mwana na mwasi na mombele. Obomisi ete kwani? Amiral nga bomisa mwana mwasi na mombele. C'est un féticheur. Azana église na selembao. Anga bomisi nani? Ozomona. Azo mwana batu sukola amona mi baina na ville mwana na baka azo problème. Oh. Ozomona. Amiral tu viens aussi à la télé na bien. Atabino moko foma bassin Nzambe. Atabino moko foma bassin Nzambe makambo boito le baté. Amiral tu as aussi ozana audace. Ya ko fona pe ko mi benga que un serviteur de l'Éternel. Toi tu es un serviteur de l'Éternel la foiti. Oh Dieu m'a parlé. Satan aussi parlé non? Toi en te voyant comme ça comme mon na kandengo oloba, garçon en question comme mon kandengo oloba. Tu es un serviteur de Satan. Koloba que oui, Pierrot nazomona nabia. Pierrot wana c'est un homme marié. Est-ce que Yebelo Konino créé na vie de couple ya Pierrot? Asa na belle famille na ye. Est-ce que un homme déjà koloba makambo boy oh mon garçon lobi? Asa na ba fani na ye. Pierrot na ba fan ya Pierrot baza blessé. Ngana ko yebisa ba fan no so tout ya Pierrot ndombasi. Boza mino kimia. Amiral aza beziste. C'est un féticheur ngana yebenganga. Soka meki ko répondre nga ba amiral na yana ba kisi na yo sala o bakanga non. Est-ce obongo dia mutem apu yo combien de fois amiral yo o proposer ngai na labo na yo na boya. Combien de fois autres na ba combat artiste comédien yo amiral yo. Combien de fois autres na ba combat artiste comédien. On a besoin na kutana muto na sukola yo amiral yo. Tu viens le baké oui ni sa Pierrot za PD. Yo nous a fait PD. Pas mon Dieu, c'est lui qui m'a cassé. Mais oui. Qui t'a entendu? Oui, mais le ça n'a pas si hein. Moi c'est Pierrot na minute 60 minutes. Choqué. Atabino moto ba non vérité. Amiral ba utiliser ba PC mbongo pour bébé sa vie de couple à Pierrot. Na kati makambo ba to poto ba na kati. C'est vrai? Amiral, soko ça sous deuxième émission na combat Pierrot ou bien répondre nga. Non, il y a pas preuve. Attention. L'artiste comédien basé ba kobaïté. Oh ye au bois qui m'a babouzo ba na yo ba tout ba accepter. Prophète. Quel prophète? Prophète de quoi yo? Yo prophète. Amiral yo pinza prophète. Batanga ba prophète batangi yo. Sangana joyeux. Kende ko satonda nelongi. Bon sala ba pétage na bino. C'est le moment où le bakewi bachako na tona ya moto po nzamba zo frapper. Tala basena omoni ba comédien to kufi nzamba interpeller bato. Basena nzamba ba ko kufa bibembe kolanda ndeli kamususu ko ba amiral oyo. Façon Zobengele amiral, c'est comme si c'est ton ami, on dirait oyebi pesa dans la profondeur ou bien ça. Nayebi na profondeur. Dans ça na la bonne. Nayebi na profondeur. Ayon répondre nga. Est-ce que yo pesa sous aki Moussa Nzambe? Est-ce que toi tu as pris le temps ya ko benga Pierrot Ndombas? Est-ce que tu as pris le temps ya ko benga Pierrot? Est-ce que tu as temps au benga Pierrot? C'est que mon frère Dieu m'a parlé de toi. Tala comme un serviteur d'Éternel Nazareth. C'est ça. Ainsi dit l'Éternel, ils ont un ordre, ils ont un désordre. Oui. Moussa Nzambe ça un ordre ma sœur. Nzamba ebisinga na moni boy. Aboya anzima o c'est important au petit d'un message, au petit d'un mikumba na au vani na. OK. Ozomon. Et ça passe donc au vani na on anda ko créer loko na yo pour bébé sa moi mobali abatu.
oyo ebebisa vie ya mwa mobala bato azoluka mbongo nde na pasi tokosant charge na yo kobuka na te mitraillette eza nano ti sikoyo nano utilize baballe te sur yo amiral. Je vais utiliser tous les balles sur oyo eza na kati ya cartouche mpo na yo. Vraiment tu es malade, hein? Il faut aller se traiter. Qui se oza nango wana oyebi lelo so nzambe nga bando bomo nzambe akoboma bato ebele. Amiral obandana na kisi ya kotaisa bato na maboko komona bachance ya bato ekenda wapi? Ekenda wapi? Ekenda wapi? Obandana kotala bato bachance mama yanga na sukola yo oke nous mibai na gombe yo moko pauvre quand tu es là ovanda wapi? Église nous a wapi? Filme église nous totala. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Amiral Oyaza Pasteur, Onganga. Amiral Oyebinga très bien. Amiral Oyebinga très bien. C'est vrai. Yeyo. Amiral Oyebinga très bien. Anganga. Amiral Oyebinga très bien. Azanganga. Amiral a Pasteur. Qu'est-ce que c'est prophète? Ah, Seigneur. Oyebi lelo nana passe na mutema vraiment bassin ensemble bo supporter nga na place oyo. On doit se dire la vérité. Tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur. Doyo yebi. Amiral. Ah, Amiral, toi tu peux venir à la télé. Kobebi sa réputation ya mutu aza marié. Est-ce que Moussa n'ensemble au pensa bengami loin de Dieu? Nga benga baba kokwa suka mboka. Oh, il bon ensemble très bien. Basta ensemble bayaka on nga benga baba nzeta malili. Moussa ensemble nga na bi un homme de Dieu. On ensemble bengi bayaka pona otiape et non pona pelsa moto. Et loko amiral auto sa les anines. Amiral loko auto sa lo appeli si moto na vu des couples ya Pierrot. Ko le bake oui, nazo sambela. Na moni mu Kongo ya mutu menis na eze ofungwama. Na bi Seigneur l'aksanga elongi na e abaluka bwe Pierrot. Amiral toi tu es malade toi. Yo kinganga oyo za ngo bomisa mwana na mwasi na mombele obomisi ete kwani Amiral nga bomisa mwana mwasi mwana c'est un féticheur azana église na selembao anga bomisi nani ozomona azo mwana batu sukola amona mi baina na ville mwana na baka azo problème oh ozomona Amiral tu viens aussi à la télé na bien atabino moko foma bassin na nzambe atabino moko foma bassin na nzambe makambo boitolo baté Amiral tu as aussi ozana audace. Il y a un serviteur de l'Éternel. Toi, tu es un serviteur de l'Éternel. La foi, oh Dieu m'a parlé. Satan aussi parlé, non? Toi, en te voyant comme ça, comme mon garçon en question, comme mon tu es un serviteur de Satan. Oui, Pierrot, Pierrot, c'est un homme marié. Est-ce que nous créé la vie de couple à Pierrot? Attends, une belle famille. Est-ce un homme déjà qu'on va m'accompagner oh mon garçon lobby asana ba fani na e Pierrot na ba fan ya Pierrot baza blessé ngana ko yebisa ba fan no so tu ya Pierrot ndombasi boza mino kimia amiral na beziste c'est un féticheur ngana yebi nganga soka meki ko répondre nga ba amiral na yana ba kisi na yo sala o bakanga non est-ce obongo dia mutem yo combien de fois amiral yo o proposer ngai na labo na yo na boya. Combien de fois tu n'as pas combat d'artistes et comédiens? Yo amiral yo. Combien de fois tu n'as pas combat d'artistes et comédiens? On a besoin na muto na sukolae. Yo amiral yo. Tu fais on va que oui ni sa Pierrot za pédé. Yo nous a fait pédé. Pas mon Dieu, c'est lui qui m'a cassé. Mais oui. Qui t'a entendu? Oui, mais le ça n'a pas si hein. Moi c'est Pierrot na minute 60 minutes. Choqué. Atabino moto ba non vérité. Amiral ba utiliser ba PC mbongo. Pas même sa vie de couple à Pierrot. Na kati makambo bato poto ba na kati. C'est vrai. Amiral, soko ça sous deuxième émission na combat Pierrot ou bien répondre nga. Non yana ba preuve. Attention. L'artiste comédien baza ba kobaite té. Oh ye au bois qui m'a babuzo ba na yo ba tout ba accepter. Prophète, quel prophète? Prophète de quoi yo? Yo prophète. Amiral yo pinza prophète, batanga ba prophète batangi yo. Sangana zwa yo. Kende ko satonda nelongi. Bon sala ba pétage na bino. C'est le moment où ba kewi ba tcheko na tona ma ya moto po nzamba zo frapper. Tala basena moni ba comédien to kufi.
nzambe interpellé bato basana nzambe bako kufa bibembe kolanda no ndeli kamususu ko ba amiral oyo façon Zobengele amiral, c'est comme si c'est ton ami, on dirait oyebi pesa dans la profondeur ou bien nayebi na profondeur dans un la bonne nayebi na profondeur ayo répondre nga est-ce yo pesa soza ki musena nzambe est-ce toi tu as pris le temps ya ko benga Pierrot Ndombasi est-ce tu as pris le temps ya ko benga Pierrot est-ce que tu penses au bengi Pierrot c'est que mon frère Dieu m'a parlé de toi tala comme un serviteur d'Éternel Nazareth. C'est ça. Ainsi dit l'Éternel, ils ont un ordre, ils ont un désordre. Oui. Moussa Nzamba ça un ordre, ma sœur. Nzamba ebisinga na moni boy. Aboya anzima, c'est important. Au petit d'un message, au petit d'un mikumba naï, au vani naï. OK. Aux hommes. Et ça passe donc au vani na on anda ko créer loko na yo pour ya bébé ça moi mobali abatu. Ouais, bébé, ça vit à moi, mon balai batazo, comme bon, on est na passi. Donc, sans charger, na yoko bouka na te mitrailler tes anano. Si ce qu'on a utilisé, bah, balle te sérieux amiral. Je vais utiliser tous les balles sur une aux anakata cartouche. Pour nayo. Vraiment, tu es malade, hein? Il faut aller se traiter. Qui se zan en gowana? Ouais, bien, les leçons de Zamba Ngabando Bom, Zamba Koboma Batebele. Amiral Bandano na Kisia, Kotai Sabat na Maboko, comment on a chance à battre. Ekenda wapi Obane kotala batu ba chance mama yana sukola yo oke nous mibai na gombe yo moko pauvre quand tu es là ovanda wapi église nous wapi filmer église nous totala. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.